Balandi à Safosi Télévision, toujours Sarabino Tokitara na terrain. Et pour puiser les informations à la source. Nous ne voulons pas avoir des informations incertaines. Bongo Tokita qui n'a limité. Dans le quartier Funa, awa qui ko assisté à une activité, il y a un vol. En vol, les alliés partis chers, il y a l'honorable Délice Sanga. Les alliés ko faire partir aussi nakati ya plateforme Obabengi AR. Bongo ezali pe lisusu na kati ya méga plateforme o babengi ensemble. Bongo bakita ki na limité ko sangisa la jeunesse pona ko conscientiser bango, pona ko yebisa bango oyo nini ezali makanisi en vol pona mboka oyo pe ko préparer vu que tozali na année oyo ezali année électorale plutôt. Bongo période to ali ko lekezali pré-électorale liboso na ngai awa tozali na mwana mboka coordonnateur provincial ya ville à Kinshasa na kombo ya Zéphirin Makambu. Et je crois que touti kolanda ye ba intervention na kati et comment aussi ba to ba poser ki ba question monsieur ezaki lokola piégé mais longoni na mwana mboka ndenge ya yanola ki bongo to pesa ye maloba to ye ba impression na ye par rapport ya ndenge cérémonie, activité, l'équipe, est-ce que l'entendement est satisfait ou bien est en dessous ou bien est à niveau ni mbote mon amboka Zéphirin mbote ndeko Serge tout ce qu'on présente je crois que se présenter pour et permettre na batuba croire vraiment que ezali nani nakati en vol bongo activité oyo salami lelo objectif nango ezalaki nini. Merci mingi ngai kombo nanga Zéphirin Makambu nazali coordonnateur provincial le gouverneur ya ville ya Kinshasa na partie en vol activité na biso lelo ezalaki présentation ya en fait installation ya noyau ya cellule ya Sokopao Funa na ko présenter pe candidat na biso ya l'élection législative nationale pa ya bana mboka babotama ya quartier pa ya Fandi. Vraiment to uti ko zana bino ndenge ba jeune ba répondre na ba question ba jeune ba poser et puis si bino imagine baza d'accord ya soutenir les candidats présentés ou bien ba ya kikaka juste pour ba yoka batuna mituna bon ba kena ba. Non, je pense que l'impression nangai ezali nazali vraiment très bien impressionné, très impressionné la qualité ya assistance et ça ba jeunté ezali baba botama ya quartier ba papa baza ba mama baza bilenge pe baza bon bana pe ba yaki longo na ba parents. Mais candidat Nabiso Ndeko Stéphane Chipamba, sans vous mentir, pour une première activité, je crois que Azam Moutumoko très bien implanté dans le quartier. Je crois qu'on peut espérer l'avoir comme député. Cordon provincial, il y a un vol, il y a province, il y a Kinshasa. Touti koyoka yo ndenge olobi message nini ya suka okoyiko lancer na bana mboka oyo bakolanda pe diaspora parce que tika to meka ofrole muke likambo oyo balobi diaspora ozala susu enrôlé te par rapport ya ba raison ba olinga ba pesa message ni yo lancer na bana mboka pe na diaspora oyo bakomi ko privé ye droit légitime na ye oyo avant ezalaki mais lelo apparemment ezali soute. Non, je pense que le message de Yasuka Toropesa, ça va Congolais tout à la mobiliser, tous à la vigilant. Vigilant, pourquoi? Parce que nous avons un adversaire. Nous avons un ennemi, mais bon, tous en a dans la gestion. C'est un adversaire. Mais au fur et à mesure, tous au poussana. Il s'avère que ennemi ya ba Congolais. Pourquoi? Parce que
makambo modèle azosala elongo baniti. Par rapport à la diaspora, moi Mboka honorable Délice Sanga alobaka déjà tant on bapesi idée il y a un enrôlement à diaspora. Je pense que ezali ba technique ya ko retarder élection parce que Joseph Kabila elongo na batunaye balingi ko sala élection ti. À l'époque tolobaki ba conditions ezali réunies ti lelo pour que toi enrôler diaspora. Pourquoi? Parce que sur Otali, quel est le budget du pays? Le budget Mboka ezali 4 milliards de dollars. Contrairement à nos pays voisins, des Congo-Brazzaville à 12 milliards de dollars. Or, tout ça a un potentiel collé à Congo-Brazza. Même si tu es dans le domaine économique, tu verras que le nombre d'investisseurs à ceux qui vont foutre droit à l'État normalement. Donc, tu as un budget. La diaspora, pour nous enrôler, et s'engager des moyens. Mais si déjà on est incapable de foutre un ambassadeur, ou dans un pays X, Y, Z, déployer un personnel qui va enrôler la diaspora. Non, c'est compliqué. La diaspora, le loyo, to sengaki, to comprendre que ceux qui te font les brèches à enrôlement diaspora, to pesi na Joseph Kabila et l'on a Seni, parce que le Seni est le cheval de Troie et Joseph Kabila. Bango bato banda ki to déconseiller bango, ba pesi bandeko espoir, mais bango mo pe ba komozonga sima. Finalement, bandeko ya diaspora ba bimi lokola le dindon de la farce. Bisol baki ba conditions ezalaki na nous réunir ti. Quel est l'objectif poursuivi? Tout ça la élection pour que tout ça Joseph Kabila na majorité ne libanda. Comme ça tout réorganiser Mboka. L'élection qui viendra après Bango. Surtout là qu'une élection en 2017 plus 5 ça fait 2022. En 2022 on était en mesure d'enrôler la diaspora et de les faire participer aux élections. Mwana mboka nakata yo mukema loba ndenge mboka ezali kokende oyebi ke ba congolais ba kompe ko désespérer ya loba ki apparemment ezaka lokola ba faire endormir bango ndiye ba élection ezana nango te date yo ani koleka nango e ba msu balobi ezali ba intention ya kokende na kwala kokende na référendum ba msusu pe balobi ndenge bango mona ngamu na bango ba oti ko conditionner mena ko zonga ya mwana mboka Moïse et permettre na candidature ya Joseph Kabila vraiment na nyonso wana bozali ko espérer toujours que l'élection za na mboka oyo. Non, biso tozana na espoir que l'élection est ko salema, mais l'élection est ko salema avec des conditions. Quelles sont ces conditions? Ces conditions sont il faut que la décrispation au 5 ans et Salema. S'il n'y a pas de crispation, il n'y a pas d'élection. Mais ce côté de manœuvre, quand il y a majorité avec Joseph Kabila en tête, bazako orchestré, ça veut dire que c'est bangonde bazo bang élection. Bazo bang élection. Bakoseli Moïse Katumbi a recruté des mercenaires, a botolinda ko bat. Aza italien, lobby babimisi que Azali a recruté batu pour la rébellion. Et hier porte-parole majoritaire lobby a conditionné la candidature de Moïse Katumbi na acceptation, na validation comme il a dit. Il y a candidature, il y a André, il y a Joseph Kabila. Quand on regarde, on voit que ce n'est pas des gens qui sont sérieux. Bah, sérieuxité, ça veut dire que c'est eux qui sont le problème. Bah, on a des problèmes contre les élections. Mais nous, on croit qu'il y aura élection. Au cas où. Bon, ceux qui sont élection, c'est le métier. Ben, ils vont tirer les conséquences. C'est eux qui nous amènent dans les trous. Toi, j'en ai qui font le boulot. Ils vont tirer les conséquences. Kabila doit démissionner. Merci, Mwana Mboka. Je vous en prie. Tondi mingi na Mwana Mboka tomoni ozali candidat député na compte en vol on a limité déjà au sangisi to ebité ezali base to ezali ka ba membre ya envol to bana quartier oyo benga kaka po bo solo la o se présenter au pesi kombo na yo pe au pesi fonction za nango na kati ya parti simando répondre na mituna na biso. Merci Mwana Mboka pona mutuna na bienga mina kombo ya Stéphane Chipamba nazali cadre na kati ya parti oyo monene ya envol bato oyo moni ce sont eux ba oyo ba pesingai courage ba pesingai ningisa batindiki ngai ke nazala mulobeli na bango au regard
ya ndenge bamona kana se comportaka liboso na bango depuis plus de 15 ans na kati ya commune pe na kati ya quartier bisika tovandi. C'est pourquoi tango na monike parce que un homme politique azali mutu o azali ko sonder population, azali mutu o azali comme tala enjeu de l'air, azali komona kozala à l'écoute de la population. Tant na yoki bango, j'ai sondé sincèrement, ma conscience est témoin et mon Dieu, j'ai sondé sur 100% de personnes qui ont aspiré à changement. Mais 98 personnes ont aspiré à changement. Alors pour atteindre mes objectifs, je voulais d'abord koyoka bango, mpe kopona parti ou epezali pe ko prôner changement, ils allaient aspirer à changement, ndena benga ki bango pour prendre langue avec eux na présence na yo, même si na basi conscience moto solo la sans caméra, sans caméra, sans micro. Mwana mboka osangisi bango mingi toyoka kabino bayi ya politique po bo sangisa ba jeune boye bo pesa bango ba polo bo la bango ba 10 000 ba 5 000 mais po yo sangisa bango boye en fait jusque là tout monde a polo te effort nini secret ni elo ni osalaki. Il faut savoir se comporter, il faut kozala tango o tambolaka tango exprimer maloba o ezo toucher population peuple azo se retrouver na maloba na yo pe na comportement na yo ça devient automatique aux na chance ya kozwa confiance na bango. Quand vous inspirez confiance automatiquement. Ce qui m'a impressionné ndeko moko ya zwaki invitation na biso zoloba papa Stéphane na koyaka pona yo bisika mususu na invitation ya boy 5 000 assure ezali 5 000 assure ezali. Moi j'ai dit Dieu est témoin. Dieu est témoin ma cause. Il me dit na ba ne na zo invitation boy 5 000 nga ya assure na ba côté mususu mais pona yo tozo ya ofele ba na bango ya ofele. Donc papa Stéphane Toloba yo ozali ko pesa espoir ete okokota parlement. Na yebisio que je suis déterminé. Na bango elongo na ndenge bazo kupusa ngai, j'ai toutes les convictions que nous okota parlement. C'est vrai aux okota parlement mais yo morona nous projet nini yo zanango Stéphane ya omema na kati ya parlement oyo ekoripe ko pesa espoir ete kokota na ona parlement moi likambo ko changer oza atenet ba oyo toyebaki na libanda bakomi kuna lelo bakomi ko yembe na bango umela lelo bakomi ko gumbamela lelo bakomi ko benga basisa bidimbu. Est-ce que yo poza na position ana te lelo tant mso to kosa na okaka bango ba pesa o chance metango okota kuna oyo embrasser na yo makambo ezoleka kuna ya bambongo. En tant qu'homme d'affaires, d'abord, et fonctionnaire de l'État après. Parce que na sali 28 ans, na kacha faire. Depuis dans la kacha fonction publique, j'ai 2 ans. Je suis bien placé. Il y a Kolobela Bango d'abord. Sans compter, hormis d'abord, ba projet Oyo, ils ont la kacha famille monene Oyo envoie les cigares à côté. Nanga personnellement, na kozala mutu aza ko se soucier na ba petit commerçant. Et là que les kelinga c'est que j'ai peur d'être contredit. J'ai estimé qu'il faille défendre d'abord les petits commerçants. Je vous dis, politique et emploi échoué dans Katia, Mboka Nabiso. C'est ainsi que dans chaque parcelle, sinon dans chaque avenue, il y a un commerçant. Parce qu'il y a 2 sortes de commerces. Il y a le commerce formel et le commerce informel. Même maman, azote kaka mundele, azote kaka mwamba, azote pakula cirage, azote sala vernis, c'est un commerçant. Bazaba informel. Dans le commerce formel, ils ont besoin de documents de l'État ou de foutre ba pakuna bironyo. Pourquoi battre sur ba commune dans chaque parcelle les commerçants? Parce que la politique d'emploi a échoué. Et je me battrai aussi pour l'insécurité na bato bazo ba commerçant. Moi je suis Stéphane yo lobby politique et emploi échoué mais tout est comme on a bamboule ou to les 1000 emplois. Ceci c'est là ndeni yo lobby échoué. Koloba eza ko salate. Koloba eza mais ce qui est qui bongo pourquoi bato baza pourquoi bato nyoso ba komisha chaque parcelle à Kinshasa même muto so ko azana na kati ya ville Kinshasa ba vanda kisika msusu. Chaque commerce wana eza na okaka ko envier parce que voisin azote kama pa Monique Foutier ali wana pa landi. Est-ce que ça raison à crise? Non eza raison preuve puissante. Il y a que crise des anamboka, misali des anamboka ne pas sur comme commerçant. Oui bien le comme ça ça linga passe. Bato ya ba gilet vert o bayaka ko tracasser bato bazote kana ba balabala wana pourquoi bazote même na famille un parent responsable soko lingo boto la mwana msanya mbele ou lingo boto la mwana vert o ezali ya usage ya famille mobile bébé azolela
liboso botolaye pesa ye sani ya plastique pesa teluto plastique pesa ye jouer pour aller laté au botoli abakomi ko lela c'est un exemple que je donne d'un parent irresponsable. Gouvernement est irresponsable. Comment bazo tracasser? Où mon bagba tracasser ba? Batongili bango bisika côté kelate. Babaki il y a une grande accroissance démographique na kati ya ville Kinshasa. Pour une population estimée même il y a 15 millions. Si quoi il y a une population où est commis et belé et l'on n'y a proposer ceux qui ont bandi kolobalikam parce que quelque part PA total la bateau msubazo teka na ba acteurs il y a na ba grands acteurs oyo ke baza pe exposer na ba danger na ba risque ba accident est-ce que batika bango kaka. J'aurais beaucoup à proposer les mois venus na ko proposer biloko ebele. Que construire la façon ya ko évacuer bateau na d'abord ceux qui secteur il y a emploi et réussir au bon bateau na ba balbalate. Et si les parents sont bien payés, les parents baza musala malam un salaire décent. Merci mwana mboka message ni opesa na ba diaspora au bazali kolanda yo parce que ça faut aussi télévision et landamaka partout au monde. Bongo ba diaspora ba uti ko privé bango droit ya ko s'enrôler ya ko voter. Message ni yo opesa na bango parce que yo pe ali aspirant aux ali koliko kota hémicycle. Ba diaspora d'abord il veut qu'on appelle si bango eza d'abord merci pour nous so basala ka baye bateke le kaka inaperçu. Bango ba vana mboka oyo mutoko ko fungola monoko ba yebi liberté d'expression bazo respectango. O basala ka yango nyonso hormis bosuso basala ka ba parce que na kati ya famille ba nyonso bazakane moko te ba brutal o basala ba makamusu vandalisme ba mais bato ba zalaka balobelela kabiso message non sur basalaka même ba manifestation sur basalaka devant les ambassades les mémorandums tous sur basalaka wana parce que bazana mboka oyo bazako respecter liberté d'expression nous soina et contribuer aka je pense que tenir l'embate le Congo changera et retrouvera sa vraie valeur. Merci mon mboka. Merci beaucoup mon frère.